Oui, allô, papa. Na bande ko banga ke naza na faire na zoba, nit bazoba ebele o bavanda na poto kuna. Donc yo ko ya otinda batu te basala guerre ba mi boma pona yo. Yaka yo moko mi boma wa. Yako sala guerre. Et puis guerre en contre nani. Guerre en peut pourquoi. Après ce exemple on a Alpha Blondy asala nini yango. Ambelaka diamba, ambelaka drogue, asala nzemo moko contre journaliste moko bakanga kiye. Banda asala nzemo moko wana na Côte d'Ivoire kuna asala so nzemo nini. Aloba nini. Suite Fanta Diallo. Ba musicien moko ya Côte d'Ivoire bazaka kuna bandeko na ye moko basali nini. Bambewe ba Arafat ba otu bazo bimalelo. Elo ni basali obo po bala un exemple Alpha Blondy. Alpha Blondy exemple opesa ngai. Ben Alpha Blondy tuna yo webi Koffi olomide webi sayo. Vous comprenez? Donc on a ba complexité. Johnny l'idée ba sardou place boka na France ba sala nini. Ofandi kuna na bandako ba poa ba na kanda irrégulier boksa Congo soni boksa ba biso soni. Ngaza na ndako na poto bana nga ba lipe na zo ya 20 décembre na ozala wana. Et là, moi, je connais pas tout ce qu'on a au Baga Magamuka, Koffi, Souerabo, et Bokarabongo Fali. Et là, on a na poto. Toutes les prisons, les prisonniers sont poto, les belé congolais, bino. Hein? Et là, on bongo yete, comment bongo. Voilà. Et là, Alpha Blondy. Alpha Blondy, exemple, au Pessangaï. Au Pessangaï, Alpha Blondy, Azawa, pas bête en musique, tu as il y a pas de bête en musique, l'air concurrence, c'est ça, c'est concurrence, il y a bête, tu as Johnny l'idée, ba Michael Jackson, ba Koffi, ba Whitney Houston, ba Beyoncé, ba yemba musique na bon, ba saka boulot na bango, ba toujours ba te cap tongo midi pourquoi soit déjà politique et révolution. Yo nengo za na pesa biso solution mboko na biso, ndeni to koma na mbongo ndeni to koma riche, pesa biso solution. Pesa solution de yo wala mayele. Pesa solution. Olinga Congo ya kolinga Congo. Yo bandeko no balia ba souffrir. Ngana vivre mieux que batu bana poto, tout le monde le sait, beaucoup mieux. Bavandaka poa baba HLM banini pas bovandaka non des secondes nini obinga opesinga kanda mbala moi je pète les plombs comme ça quoi. Au revoir. Yeba mutino solo na ye.